Ale kumanga motema moto yaya. Buyo kaka Kisasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kisasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karata kate ya on a bien gayo Jima mokende yo umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Umela KMB ko zape te so kutana ngo check ovandi bandeko balandi magazine ya KNB Kinshasa na biso mbote na bino pe bienvenue na magazine oyo bopona KNB. Après plus de 7 mois ya lancement ya campagne ya Made in Congo yango KNB eluki yeba soki campagne wana e produire ba effet nini na vie ya ba congolais. Partout le magazine na bino KNB to sali constamment ko ke na mikolo eleki to mona ki bandeko ya ministère ya industrie balança ki campagne ya Made in Congo, c'est-à-dire que désormais ne consommer que des produits congolais oyo esalami pe euti na ba industrie congolaise. Mais plus de 7 mois après yango to kiti na terrain pona koyeba soki ba kino ba comprena tina ya campagne wana soki ba koma ko utiliser ba produits congolais lokola bilamba ba chaussures ba produits alimentaires pe biloko misusu oyo esalami kaka na Congo boyoka kiba kino ndenge bakolo Pichana lobi na yebi onte potolata bilo wa Congo te bino mingi mi boye utiliser Hong ba chinois ba oyana ba sapato na ba sonya ti potopoto matambi tika na potopoto talobaki tozolia biloko ya mboka Congo te nga yebi ka matembele na yebi pondu respect ministre liboso elamba emo ministre lata ke uta na Congo ministre lata elamba ya Congo te siko ya oloba na biso to lata bila oyo kaka lobi wana industrie wana lobi wana uta lata ya Congo te costume lata uta ka Congo te basa elake commande na Londres, Paris, Bruxelles, Belgique yango ya lataka awa biso to yebi yango te biso soko tombole uti kune yende to lati siko bino bolo bana biso to lata ya Congo eza na machine ya bilamba wale da slogan na réalité te Made in Congo ninga na kosomaka fufuna matembe kana koli na ngona bafumbwa biloko na mi Made in Congo yango na texte congolais malgré les usines na biso mais balinga kola tabilamba yango te senga na ministre aloba biloko nyonso ya Congo esalema na Congo même diamant esalema na Congo or babiloko nyonso esalema na Congo pour tout consommer congolais mais bizako ya na poto bizako ya na nini tout ça boyo consommer congolais comment même tomate oyo ezako ya consommer congolais est-ce que on dit congolais bakonaka bilanga tomate ezaliao rien. Ministre, mais il faut tout d'abord tout na ministre agriculture. Basa l'agriculture ezala. Industrie mais consommer maman. Consommer biloko consommer za biloko uti na mabelete. Atika kokosa biso na ba français ba nini. Made in Congo na lingala nini. Ah bon voilà. Omoni? Oui, ça na Congo. Mais yo koloba lobi o consommer congolais biloko uti na intérieur na extérieur bongo loba consommer congolais. boyoki ndenge bakino ba s'exprimer na micro na biso ya KNB kasi biso na KNB to kosenga na bandeko oyo bazali ko kamba ministère ya industrie bafungolela biso pe ba porte poto sala évaluation ya campagne wana ya Made in Congo plus de 7 mois après afin de claircir sur makambo oyo etambolaki na oyo etambolité pona kolongola incertitude na mutu ya bakinois Kinshasa et l'équipe partout. Bana poto mingi soki bazoya vacances na Kinshasa bapesaka date d'arrivée mais kokamwa soki balingi bazonga date de retour et banaka te kozwa ba raison na élément oyo. L'équipe partout lelo tokiti na commune ya Gombe pona kosolola na bakino bameka koyebisa biso bizaleli oyo bandeko na biso balala nango bao bauta plus poto soki baye tofandi na bango mais le jour ya kokende balakaka te bokositoka kaka intel tozalaki na ye mais si azongaki tosolola na bakino bapesa biso ba point de vue na bango par rapport ya sujet wana ezaki ingratitude
2 babangaka soko bangaka ndoki osaliere soko bangaka peke no na Congo kuna soki na ke surcharge na kobima lokwa libanki liboso basoso basala guerre parce que tant bayaka bakutaka biso na mwa santé na biso bien bakutaka biso pe na ba $100 bakutaka biso pe na mituka o bango batindi te me bayeko kuta bazo matango pe bazo mona pe ba flat muso ezo tonga mawa jamais batu bakendeki poto soko landeli mutu wana tanto pe abeti libanga na ndenge na ye me a se retrouver asali pe flat o ya lala me ye kutu tanto akenda poto asali ba 10 ans 20 ans nana tongisa tanda kote bango na kanisi songa na lobi mingi bakomona kenete na fingi bango mende ezali mabe eza erreur moko basalaka kokende ozokokende tata na yo mama na yo leki na yo noko na yo akoyeba même okolo kokende donc noko na yo akoyeba te ka osimi nzela ka kokimi bango bakanisaka ese biso to vivre ka uniquement vraiment ka pona bango combien bango bakoko yela biso ke famille na yo mobimba jwana chema tata na fima mama babika lekolo yo uti poto ye esa la kamabe hein neti ngai mwana ser na ngai yawa ti akendeki ni mosi nanga ni bana na ngai bakendeki ninga moko kutu mokolo ya joko kende yeko donc avant kende to zalaki yawa mais ake azonge tanga joko zonga na ye donc to tiko kuta na te azonge est-ce que iloko ni tanga ya yelinga combien oponga na vivre na ngombola na mbola mais or que zalaka lopemba tenene esengo bito beto tikala na esengo non eza mentalité nde sanzaka bango mentalité sanzaka bango baye baka souffrance o batika na kisasa te soki akomi kuna ale frit o aliaka te azomona siko palaka yo ke na zongi c'est comme si okosenga ye sapato ayaki nango c'est comme si okosenga ye bozwi ayaki nango alors erreur nde basalaka yango wana or ke na kino ape biso mpe tovivaka ye misu mpe par rapport ya misu baza mpe kuna mpo kuna mpe toyokaka sango misu mpe balalaka na baterase misu mpe baya mpe bafazer na poto mais soki ayawa ndaweli mpe fo ndeko na nga mikili soko oya totikeli nga weson te nebemba papa mba deya nalataki yango do yamba moto nabetaka deya na kini nanga soki bayaka champagne awa mpe topeyaka yango eza nango mabe te balakaka biso ava bazonga mpo toza bandeko esala biso bien kino bapesi bapoint de vue na bango par rapport ya bizaleli oyo bandeko na biso bautaka poto bazalaka nango mais biso na kani nde tokoloba kaka kolaka mutu soki olingi ozonga eza nango synonyme te ke fo otikeleka eloko mais bato oyo boyaka kokuta awa 50 6 ans 10 ans voire même 10 ans plus tard esalaka esengo soki olingi ozonga olaka bango oyebisa bango c'est vrai ke bokoma osala yango peut-être mpona kobanga sorcellerie mais ndoki likolo ya mwana na nzambe aza na pouvoir te donc bandeko na biso ya poto baoyo bakoya na mikolo koya avant bozonga bomekaka ta kolaka baninga na bino to famille osala mpe mwa bien Kinshasa eleki partout. Rédaction ya KNB luki eyeba soki na Kinshasa virginité ezalaka kaka na valeur ndenge ezalaka na kala bozwa ba réponse na reportage En tout cas, la virginité est une valeur de Kinshasa. Parce que les parents sont mal payés, la misère, quand ils ont comme ils passent, au moins à 10, 11 ans, ils sont virginité déjà comme des virgins. Les parents sont en âge où ils ont comme ils passent, ils ont comme ils passent, malgré tout. Avec Dieu, tout est possible. Tout ça, maintenant, Nzambe, à côté, on a un miracle, ça a une valeur, nango. Parce que si moi, si ceux qui ont balisé nos vierges, on a honneur et la famille, on a une famille respectueuse. Donc, on peut se valeur même la famille mobile, non, même mobile, on a Rosalana, on a aussi vierge. Donc, on bien. Donc, pour les arrêts sous comme rare. Ba fille belé ba koma lelo po aba la vierge akoki fille mo ko vanda na ya ndimi na ena za na vierge mais entourage tant ya zolo ba entourage ke ngani za bena za vierge baninga na ba benga yuma ba lo ba yo ti lolo za vierge ya wa yuma o fungwa mate
ozana nzela te biso tona nzela ta mosusu na influence baninga ta mosusu na nzela ya classe ta mosusu mpe kaka na lopango kaka boye akoza influence ake kolinga abebisi virginité na ye bana sikoyo balingi sikoyo mbongo mpo mwana vraimen azali ma vierge bana na momo tozali eza mwa pasi mwana azobanda mobulu na 12 ans 10 ans mwana banisha kolinga bamibali ta famille eloba ebelela boye na boye eza te mpo nini bana ya mbula oyo toyebi ndi ta mosusu lokola tozalaka bien kasi na momo tozali oyo bana surtout vraiment baza su bien te. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner temps tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB yana jeu na relation amoureuse mobali aza la droit ya ko changer mwasi na ye numéro ya téléphone soki nani babalani te. L'équipe partout le magazine na bino KNB tozali kaka na commune ya Gombe komeka un peu ko sola na bakino meka un peu ko expliquer biso par rapport ya constat auto sali to comment komona mibali ebele akolala la muki alobi lelo nazo changer moi sanga numéro ya téléphone amisusu po mona soka suspecter moi si amisusu po mona suspecter na moi si lelo te kata sepeli na ka changer moi si na numéro ya téléphone yango lelo to lingi to est-ce que mobali aza na droit ya ko changer moi si na numéro ya téléphone problème na été nga changer numéro que alalika na tonga la muka a changer oh non changer numéro na lingate mais ceux qui n'a zwinga na problème bien ba appel mususu ba benga nga wanda za droit changer aza droit changer numéro te bon na lobby so bazane na projet ya mariage akoko changer numéro bon, et puis pour nini a changer numéro c'est que là mususu moi si on a atambola bien te ou soit passer na e ko rattraper mais ce qui a moni que moi si atambola ne bien qu'il y a un problème na passer na été à côté que na numéro. Oui, azana droit ya ko changer numéro na ya téléphone et surtout ceux qui ont ligné sika et que tant balingani sika bon en fait c'est tout à fait normal à changer pour na ko couper aussi ba relation na ba minaye oye azo maîtriser te donc c'est à dire mobile il faut comment na capacité à maîtriser entourage à moi sinaye donc ba raison ezamo muki ebele multiple o eza fondé et que ça la ka mobile akoki ko changer moi sinaye numéro ya téléphone mobile azana droit azana dans 1000 droits oyo akoloba ke moi ça longola numéro oyo ache oyo eko simba soki simbi te seke moi sana azaka mbali wana te donc ndeti pe nga mamezo lekela nga yango wana si moi sinanga longola sim wana zoboya na epse so lingite kende donc ngabene na boye na changer moi sinanga sim na bike ko simba bo uti wana kola na ndenge bakino balobi na micro na biso ya KNB vraiment biso pe na KNB to koloba na basi to mibali oyo bazaka na bizali ya changer basi ba téléphone oui bozali na bino na droit kasi soki obala mwasi na yo ozali na droit ya ko changer po oza na maboko na yo ndo zo gérer kasi koza malamu zo gérer ata yo kangi changer pe numéro ya téléphone confiance pezala po okoki ko changer numéro ya téléphone azui pe kaka le même numéro changer apesi pe na mutu mususu monte ke osali na yo eloko te vraiment faut na couple to kosenga na basi po mekaka un peu ko se comportaka malamu po ba bizali wana to ba idée wana elaka mibali te ya kolala la muka changer ka téléphone po mingi ezalaka biso pe to betsaka bango mitema na ba comportement na biso yango mona mibali mususu ba se décidaka ba changer biso numéro ya téléphone. Kinshasa et l'équipe part. Soki mobali azali na problème na camarade na ye ou na ndeko na ye yango KNB luki yeba automatiquement ennemi wana il faut comme kaka ennemi ya mwasi na ye. Kinshasa et l'équipe partout le magazine na bino KNB tozali en avenir Luambo Makiadi na commune ya Gombe komeka mpe kotuna bakinoa par rapport ya constat auto sali basi mingi bazalaka soki mobile na ye azali na problème soit na ndeko na ye to na camarade na ye bazalaka na bizaleli ya kokota yango to lingi to yeba est-ce que za malamu mwasi akotaka ba problème to ba rancune oyo mobile na ye azala nango na bato mwasi azana droit kota makamu na nga na bandeko na nga soit na ba camarade na nga te po biso toza mibali biso mibali singa na biso ezaka mulayi te kozala mwangonga muketo kati yango kote to bongisa mwasi awazala te siko so inga na bongisa na ba camarade soit to bandeko na ngai est-ce que bakozonge esumba ba bongisa na mwasi na ngai bateka bakota yango te makambo ya mibali na mibali basi bakota yango te
Bon mwasi nanga kokota makambo na biso te ata tobebani makasi na moninga po biso to mibali to lokola basi te quand même tokozongana so tozongani wana kotala biso et puis azana droit ya kokota makambo na biso en tout cas ya mibali na mibali bakoyokana babundi pe bayokani mais mwasi faut pas kota makambo ngo ngana ko kokota likambo wana te soki na moni ke za likambo moko eza mabe na kopesa conseil et pas mobile nanga bien na kopesa conseil et pas camarade na ye ou bien na kopesa conseil et pas ndeko na ye ngana ko kokota yango te mobile nanga mais soki na moni ke likambo wana ndenge ba baza ba camarade bakoki kobongisa to na ndeko na lelo bakoki kobongisa omoni ke na otika na soni yango wana koki kokota ngo te baso bakota makambo mibali na bango baza basi mabe pona nini soki likambo ezali oyoki eza moyen ata mobali na salaki mabe ata mobali na salaki ata ni camarade na mobali na salaki mabe kokota te pesa ka conseil toza bandeko pona nini boye bobongisi lobi soki likambo ezomi ata moninga azulika sangwa mawa baningana bakotika ote bauti wana kolanda ndenge vraiment bakino balobi na micro na biso ya KNB alors que biso pe na KNB to kobeta sete na ba maman soki omoni mobile na azali na problème na ba camarade to na bandeko na ye yo zala wana pona koboma moto pe pona kosangisa bango lisusu kimia ekota ke non yo kota makam na bango po biso yo babongisi yo ndo kotika na soni po mwasi azalaka exemplaire mwasi azalaka te aluka place moko apelisa moto mwasi abomaka nde moto Kinshasa et l'équipe partout. KNB Saleli Bino, résumé, il y a déroulement, il y a obsèque, il y a Papa Wemba. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine KNB Saleli Bino, résumé, il y a Matanga, il y a Papa Wemba. Oyo Atika Kipiso depuis le 24 avril 2016 à 5h24 sur scène en pleine concert na 9e édition il y a fait moi festival Oyo Ezala qui organisé na Abidjan na bandeko ya Magic System. Na annonce, il y a mort, il y a Papa Wemba. C'est tout le monde qui s'est senti affecté par ces disparitions brusques. 24 heures après, son épouse Marie-Rose Luzolo dit Amazon a se rendu à Côte d'Ivoire. Arrivée sur place, Marie-Rose a été accueillie par les hauts responsables ivoiriens, le président et Assemblée nationale Guillaume Soro. Juste après, le monde entier avait assisté à un hommage digne que les autorités et le peuple ivoirien Baranda qui n'a Papa Wemba. Cette cérémonie haute en couleur a été diffusée en direct sur la télévision nationale. Papa Wemba Azalaki, une personnalité avec un renommé international. Quelques heures plus tard, la délégation congolaise en sa tête, le ministre du Tourisme, Bakomaki na Côte d'Ivoire, mais atterrissaki na aéroport militaire pour na kozwa corps ya Papa Wemba afin de regagner Kinshasa. Le jeudi 28 avril, jour il y a depuis mortel, il y a Papa Wemba et Komaki na Kinshasa, mais avant cela, le programme est belé et Zala qui a annoncé sur l'obsèque, il y a Papa Wemba. Gouvernement et Zoa qui charge, il y a organisation, il y a l'obsèque, il y a Papa Wemba. Commission, il y a organisation mise sur pied. Na matanga, il y a Papa Wemba et Zala qui n'a pas beaucoup, il y a gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, soutenu par les membres de la commission. Kasi arrivé à corps jeudi na Kinshasa, Babombaki yango na morgue à l'hôpital du cinquantenaire. Dans l'entretemps, entre jeudi jusqu'à dimanche, plusieurs programmes ont été annoncés, mais Mingi et Salamaki Tendenge et Lobamaki. Parmi les programmes Oyo, Tomonaki et Zalaki, Kaka respect et décoration, il y a Papa Wemba par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, Nagradi à Souka comme héros national. Il s'en est sur le dépôt de germes de fleurs. Naba haute Moussousou Oyo Bazalaki sur place, mais il y a eu une fausse note. Tant où il fallait les musiciens Bakendeko s'incliner na tour na bango devant depuis il y a Papa Wemba. Le protocole a annoncé qu'il y a 2 musiciens Bakendeko représentés les musiciens nyonso. Mais et Simba qui était pour balinga qui kaka bango nyonso en chantant que Papa Wemba Bazalaki musicien locaux la bango. Après, comme cela a été annoncé, nous autres, il y a Papa Wemba et qui na village Molokai pour na banama tongé pe ba rendre yé hommage, mais ezala qui na programme mususu oyo ezala qui annoncé et salama ki ndenge baloba kité na oyo etali hommage oyo ba musicien balinga ki basala na Papa Wemba. Comité d'organisation et confié ki Maïka Monani charge ya nzembo oyo ba musicien ba yemba pour na ko rendre yé hommage ndenge esalama de manière spontanée lokola ndenge to mona ki pour na ser Marie Misamou, na artiste et comédien sans souci.
Mais pour na Papa Wemba, artiste et musicien basali banzembo na bango moko lokola Redi ya Misi, Lexus Légal na Adolphe. Tout au long ya matanga ya Papa Wemba, olie nzembo oyo ba musicien ba yembeli Papa Wemba eyemba, mais ba préféré ba beta nzembo oyo yemoko Papa Wemba ayembela King Kester emene ya oyo akenda na ye déjà pour na ko rendre hommage na titre ya blessure. Sur le plan scénique, population quinoise en particulier et les fans de Papa Wemba à travers le monde, s'attendait qu'il y ait artistes et musiciens qui défilé na podium pour rendre Papa Wemba hommage tous les 3 jours ya matanga du 2 au 4 mai, mais les musiciens prestaient qui kaka nuit à mardi, na mercredi, d'où la déception de mélomanes. La commission et la communication, différents messages, ils allaient qui apporter confusion. La présence de l'un des plus grands couturiers, Oyo Papa Wemba, à la promotion, il y a Marc Yabilamba Nae, Yoji Yamamoto. Arrivé à Singila, na Maître Gims, Oyo Kout, Azali Mwana, ya musicien Juna Janana, mais aucun membre de la commission a annoncé qui pourquoi pas Baya quitter alors que il fallait Baya. Kasi pour la commission de presse, déjà l'opinion publique et se plaignant que le fait que jour est arrivé à corps ya Papa Wemba, et ça là qui diffusait la télévision nationale, accréditation y a ba carte de presse, non seulement Epesama qui est en retard, mais la couverture et le rendu y a ba obsèque ya Papa Wemba et ça là qui de manière ordonnée. Certains journalistes utilisaient beaucoup d'incohérences et de contre-vérités sur l'histoire et la personne de Papa Wemba. To regretter sous na ba musicien oyo bazali ba proche ya Papa Wemba mingi bazala qui écarté alors que bangonde ba concerné pe misusu ba promettre biso koloba sur des organisations ya matanga après kokunda Papa Wemba. Mais sur le plan sécuritaire, chapeau bas dans la police ya ville ya Kinshasa avec le commissaire provincial ya ville général Kanyama na colonel Elvis. Général Kanyama oyo alobaki na micro ya KNB que ba kino ba kolela Papa Wemba tina suka. Ba kozala bien sécurisé pe akokima na ene bembete. Durant 3 jours ya ba obsèque ya Papa Wemba eleki sans incident majeur ndenge ezala na ba matanga mususu. Toko remercier le gouvernement ya Kinshasa na organisation ya matanga ya Papa Wemba pe na bakinois ndenge bo rendre hommage na Papa Wemba. Prochainement toko senga na gouvernement na ba événement minene bongo ba évitera ko placer batu oyo bazalaka conflictuel pe ba amateur porte ba événement ya Kinshasa et les Kamalamu. Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KND Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KND à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KND et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KND sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KND vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KND. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KND. KND Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KND. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KND Kinshasa entre nos mains. Appli KND Simba Kinshasa Namaboko. ezoloba mape ezosala badega mingi na Kinshasa me bakinois mingi bayebaka te soki eza nini sex tape bozwa ba explication na élément oyo. Batu mingi bayokaka sex tape misusu pe basalelaka yango kasi bayebi te soki elakisaka nini. Yango lelo vali ya kapena a expliquer yango na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout différemment, il y a des films pornographiques oyo ba projetera na salle de cinéma to pe omutako qui est na boutique à Sombi CD atelier moko sex tape ezali vidéo na ba image amateur érotique oyo deux personnes basant en relation amoureuse ba sepeli ba tindela na to ba sala yango en direct à travers téléphone to ordinateur na nzela ya connexion internet soki deux personnes basant na bolingo que baza à distance au moins à moi si à 5 peut-être mobile na ye alobi non peut-être par besoin sexuel tout ça la peut-être rapport intime par téléphone tout par ordinateur de loin à check connexion na epé bandu ko sala ngo de loin
terme sex tape et créama to besoin impact à travers actrice oyo asala ba film mingi comme on a Pamela Anderson na batteur ya Motley Crue Tommy Lee. Et sengeli kokanga que sex tape ezalaka na usage personnel, donc deux personnes qui basali yango sengeli kaka bango balinde babomba yango ba misusu kutu par rapport à les réseaux sociaux romona basali kaka vidéo en direct et puis ezalaka enregistré te pe limu nango déjà. Et sengeli kokanga lisusu que bato basali la sex tape mingi eza bato oyo balemba kota ba vidéo pornographique oyo bato misusu basala ba décider bango moko basala vidéo entre bango peut-être ba na relation moko po batala ndenge bango moko ba setenara peut-être na mbetu topé na acte sexuel. Sex tape est vraiment en vol makasi na période na biso ezala ma jeune nde bazo salela ngo makasi et comme pe suko kende plus loin comment même ba homme marié bazo tricher basi na bango azana mwasi na ndako mais à cause peut-être na douche akomi ko sala sex tape na likangu na yeto na chérie na azana ne libanda na musika ba conséquence nango eza makasi et que ba jeune fille to ba jeune garçon adolescent mingi o bazana ba école ba komi ko sala ngo par manque de maîtrise au romona a sali sex type na peut-être conjoint na ye azaki mona mwasi conjoint na ye parce que aza na maîtrise te azu enregistrer ngo pe na tour na ye pe a partager et pas mutu mususu wana azu ngo tiango ndeti na ba toile o ezalaka populaire o munosa komona ndeti Facebook na ba toile mususu to kosenga na ba oyo basala la sex type ba ba kezana ba danger belé internet to technologie pour na mutu a maîtriser en tout cas ça passe une fois mutu a récupérer vidéo na o ça sex type et que a tiango na toile ba nosa komona en 1-2 minutes ata ce qui a supprimé ngo yo oko su ko maîtriser en te pour epanda na mokili mobimba oko za ridiculiser pour rien alors essayez na bino boza la conscience na ba acte au bozali proposer Kinshasa et l'équipe partout. Bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino KNB, merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer à pesa na magazine na bino. Ceux qui vous avez besoin, basale la bino bakutu ya solo adresse c'est moko confirmé. Kimamba on a venu il y a la numéro 21 à commune ya Kasavubu na maison Dorcas Confection chez Mamie Dorcas Bilema. Kinshasa, l'équipe partout.